Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec 300 dollars seulement en Kinshasa. C'est Papa, quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye 300 dollars. J'ai dit bien 300 dollars par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer 300 dollars, 300 dollars. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec 300 dollars seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Dis nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. FAD 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir les femmes africaines de la diaspora pour l'émergence de l'Afrique. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes. Merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret.
Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Très bien, allez, merci encore une fois pour ce privilège. Otozalango lelo na tongo, mbote na mabota na bino bisika bozwami, bozali na Banda Lungwa, bozana Ngaba, bozana Matete, bozola na biso na Londres, na Belgique. Nous sommes en direct, bosolo na politique officielle comme programme hebdomadaire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Nangonga 11h30 aux Ali. Et puis Bosolo Télévision, la chaîne au cœur des investigations, Mikolonios, pour vous informer en temps réel. C'est confirmé demain, samedi, la grande équipe, j'amène avec moi un arsenal de 10 journalistes. Donc, à la Bissonion, on a Mbandaka, donc, comme on a Mbandaka, Kakalobi, pour la Solola, pour la Kotala, pour des enquêtes sérieuses, sûres comme d'habitude. Donc, le Bagnon, sans complexe, sans compromis. Vous attendez impatiemment cette arrivée, donc, cette descente, pardon. Merci beaucoup encore une fois pour cette confiance au besoin de l'Embaté qu'on témoignait à l'égard et à Bosolo Télévision, la grande famille. Alors ce matin, on va avoir deux parties. L'émission sera subdivisée en des parties. Mais tu dois respecter Batan, c'est-à-dire Batan et Kozala, invité, moi, Kozala, problème, premier invité à Zozwa à peu près 15 à 20 minutes, et puis deuxième invité aura à peu près 1h30 lui-même, lui seul, il aura le temps de pouvoir communiquer. Donc, deuxième partie, tu dois Ndeko Mantezo le papi, ou Azali, candidat gouverneur, député d'abord national, na Yemoko, mais Azapé candidat gouverneur na Congo central, pour la deuxième partie. Mais première partie, on va prendre honorable Mike Mukebai, élu à Lingwala, député provincial, donc ensemble, na Yende, Toza, Koloba Mouké, moi Mouké, pour fixer l'opinion sur un bon nombre de choses. Batum solo kwa na bayokika Mukebai, bo batwa komi obela, ote, Mukebai, Koloba nini, parce que Moukeba a Moukolo Mbodi, Mbodi à bout portant. Donc, mais c'est un gars qui réfléchit, au moins pour n'a pas regretté tenir qui est dans l'assemblée. Nazala lo lendo ya komona ki na tinda ki moto na assemblée, azo sala musala. Mais boyebi ki na ko la mikolonio so pona bato musu to tinda ka l'assemblée, lo lenge ba se comporter, lo ko la balaxi productivité na comportement pona bana na biso soni. Na komi ko banga na komi ko lela. Na yebaka teke na tiaki ba diamber na kati ensemble na yebaki teke na tindaki bateau baza ba escroc mais nzoka après na ko se rendre compte bana bazo bisanga mais papa tu avais dit qu'on vote ça ba cousin ba ko bisaka yondo lo baki biso to voter bateau mais moto azo mela diamba mais moto alongoli ma papa mais moto aza déséquilibré matanga biboli bisangai mbala sima to kozongela te mabe essayé likambote. Alors on va prendre les informations du jour. 2023 élection kozala, il faut voter utile. Bon voter utile. Comme dans la présidence, tinase, bozala conséquent binomo konelo bolingi. Dossier meurtre des experts de l'ONU au Kasaï central, une avocate va en appel pour mal jugé. Kasaï oriental, à Mboujima, et la population a marché pour soutenir les institutions et dire non à la prise de pouvoir par les armes. Beni, un élément du groupe terroriste ADF, s'est rendu aux forces armées congolaises à Bachou. La ministre du genre rassurée de l'accompagnement des partenaires pour l'organisation des activités du mois de la femme. Kinshasa, Zoé Kabila a récupéré son passeport après échange avec l'AG de l'ANER. J'étais le premier à donner l'information na kokitaya Zoé Kabila ndenge ba boya qui a voyagé. J'étais le premier à tweeter sur cela, j'ai communiqué dans salle article. Dans les après-midi, j'ai vu quelques personnes, des journalistes abonnés, abonnés quelque part, qui ont commencé à, non pas contredire l'information, mais corriger l'information. En disant que non, Zoé Azalaki débarqué, Zoé Azalaki n'est qu'à la carte à bureau, il y a DGM de Babotola qui est passeport ordinaire. Zoé était sur la liste, il y a des passagers qui vont voyager. Sur la liste. Alors, qui moi, si na eto azalaki na libota mazo voyage. A commis place il faut voyager. Balongoli comme on est na liste à voyager te. Ba débarquer na voyage à la ZAT. Si vous pensez avoir la meilleure information, pourquoi vous n'avez pas informé en première l'opinion?
Pourquoi vous n'avez pas donné l'information? Il y a Liboso, pour Nanibino Zaki Binote. Mais nous, on a donné l'information. Je pensais que vous contredit Bolobi qui était Zoé, voyage, j'étais à un avion, toi, en Afrique du Sud. Moi, j'ai donné l'information. Vous voulez seulement faire quelque chose. Jalousie. 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 Ituri. 8 militaires de la garde républicaine aux arrêts pour mutilation du cadavre ennemi. Ituri, je l'ai dit, si on aura des éléments, je pense que M. Joël doit avoir ces éléments, M. Précieux Mouyoko. Il faut batoba mon yango parce que bah image on est en bolagi na réseaux sociaux, bozo mona bagarre des républicains moko ba bomi rebelle mais bakati mutuna e. Bazo l'accent na mission batu. Bien que Zalaki réussite pour na bango du fait que ba capturer rebelle ba bomi mais ndenge batalisaki nzoto na ba ko sakana nango ba pesi bango mwa molongo bokolanda nango tout au long ya émission parce que ba image ezali. Justice, les DGAI et PCA de la SCPT aux arrêts pour tentative de détournement des deniers publics. Bakondiwa na bomoni DG, PCA, ya onatra, batindi bango na prison, na tongo bake prison. Nazo confirmé que bake na prison. Baza sous la parquet te bake prison le long na tongo. Kampala oppose son veto au verdict de la Cour internationale de la justice. Fallait batika bagabe Lulendo bazaki na bango place. Na Lulendo azalaki quand même malamu. Batika liko kanga ete pona moyibi toni. Fallait batika gabe Lulendo na onatra. Bokoya ko zo bato mususu bazaki miyibi mais gabe Lulendo akoya ko tikala. RDC Ouganda, Rose Mutombo promet de faire respecter le verdict de la Cour internationale de la justice. Félix Tshisekedi et une délégation de Bruxelles à Harlem échangent sur les partenariats dans les secteurs de l'aviation. Avant-dernière information économique, le Premier ministre a lancé les travaux de l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et de garantie BGI au pays. Basketball éliminatoire, Coupe du Monde 2023, avenir perplexe pour la sélection congolaise. Très bien, alors on a fini avec les informations du jour. Maintenant, on va récupérer honorable Mike Mukeba Nkoso. Mopona bien lingwala. Mbote. Mbote, ndeko na ngai Israël. Na peso bonane, tomonanite mikolo belé. Na tombeli yo pe bonana. Longoni a d'abord lobi na moni unité autour ya Nekomamba Jean-Jacques. Azali Moponami, Elia Lukunga, Azalaki na moi pasi, na moni ba député, bao bazali ensemble, bao bazali à Union Sacrée, mais botali elongite. Bino no so bosangani, lokola moto moko pona ko big sawa Azalaki na pasi. Coup de chapeau na bino, pona nini unité wana bino bozala ngote pona mboka, bozo zala ngoka pona ba individu. Nangaki nano tango bilika basket, mokonzi mboka alakaki bilenge. Obaelaka elinzanza bazwaki ya kopesa bango mituka bana ya basket ete lelo bakozela mokonzi ya mboka mokonzi alakaka asali eya koloba te mokonzi ya mboka azalaka na liloba te bana wana nakutanaka na bango na stade mate epai nakendaka mwa masano mbala nyonso bakolela babi ya biso mokonzi abosana biso toyeli mboka linzanza ekobebisa bana motema loyiba kobundela su mboka te mokonzi ya mboka opesa bilenge wana mituka na bango ya lakaki bango pe na bazoko ksa 1800 jours je pense na koyamba bango bazoko ksa 1800 jours pe na bisi ba kongomani bino baso bolanda moko ya biso champion du monde akobunda matin bakole alinde ko ya o mosusu mukadiye wewe ilunga na junior junior utiko junior makabu bunda awa na sanza ya mine to ya mitano Martin Bakole akobunda na Tony Yoka bakongomani totala ye topese maboko alonga alileki ya junior makabu auti kolonga beti sud africain wana makasi lokumu pona mboka na biso bato penza kopesa bango wana maboko bango bazobunda koleka na ba léopard oya football baobunda koleka na ba léopard ngai motuna très bien makambo Jean-Jacques Mamba bomoko pona moto elaki makambo lopango na ye avant du wana mibu tukumine 40 ans tata na yatika na lopango wana kinzonzi mwana bea kinzonzi akaka professeur akeko sa potopoto bako ya lopango ye kinzonzi akoko tsa général mona sima nde baye kotia mamba musukusuku wala baeli ye 14 militaires na colonel na capitaine mibale babi na est kuna ba soda ba ko kokate awa général wa ali secrétaire général na ministère de défense babi komona Isidore Sokomo Kaumbu ye akoy ko zo ba soda zomi na mine atinde ba ona likambo lopango pe likambo lopango o etali yote yo ko somba yango babi yo ko somba te mabe opesi mbongo na nko
pour ça trafic d'influence. Totelemaki biso banso pour ali motindami pour ali ko buka mibeko ko sala moto mabe tango totema totaka elongi te. Tango lobi bon moko po ya nini ebimi wana na esika na makambo bongo na pesi pe mamba longonya na yeba teta elombe boy. Ami kangeli na motuka banda bayaki wana kolongwa mokola misato na 11h te lobi na poka tango toyende abimi na kati ya motuka. Apa ya mobali baki na koningana awa te pona oyo ezali ya ngai na kobunda te na suka na pesi ye longonya ali mobali ya solo toyokanaka mpona likambo yali ya mboka so likambo yali malamu tokopesa maboko ntango mokonzi ya mboka abwakaki mbela abi boya kopesa nga maboko mpona ya nyonso ake tokendaka te toye topesi ye maboko mpona ya nyonso ake sika na kotambola ya nyonso ake makambo so eza malamu te wana nga na kopesa maboko te wana mokonzi Katumbi abi nali na kati ya nyonso ake kasi bozoba na kondima te eli te tobokabwani te tokokabwana te toya libota moko toya biso baso bakongomani kasi soko okei na nzela ya makambo oyo tokosepela nango te lokola haram sika yo olingi ngai napesa maboko na haram na opesa maboko na haram na lolenge nini eloko bapekisi yango na assemblée nationale bapekisi yango na sénat bakomeli banque centrale mama ya banque centrale abi bula batali azwaka mpako na biloko mokili te azwaka na mbongo wana ekomi lokola troc oyo bakoka zo basala yo opesika molenga mai ngai napesi yo mafuta ezaka esu te mabi te mobeko epekisi yango sika lokola eloko lokola haram nakopesa maboko ndeni nakopesa maboko te bomoko yali nyete etumba yali na este toali biso banso nsima wana kasi tobi état de siège nde yali mabe mpo mbongo oyo ekokoka te mampinga ekoki te bobongola esengeli te o bana nzela moko na yo te bayebisaka ope mongongo na bango yo kaka nakopesa yo ndakisa moko totelemaki atobele mpo bato bakato badongola mito ya motema mabe tobi botonga so de mouton te eloko ya pamba ekobebisa mbongo 7 millions eloko moko bayoki te batongi so de mouton lelo so de mouton lifuta nini libungutulu kasi tala nakokenda station ma campagne embouteillage ezangaka te lelo batongi nzela oyo eleki na se ya pour makelele omoni te que station ma campagne embouteillage ekiti nzela wana ekeyata na 3 millions de dollars te kasi esalisi mosala toza kobongo bandaka misala ya kosala yango wana koluka banzela oyo eza ya secondaire oyo eza ya déviation kofongola yango oyo ekufa kotonga yango lokola kolongwa wileri te na veni Kasai na katikati tuna babalabala elongo ebanda komini ya Kisasa ekoti centreville eyata misato mingi oyo ezalaka mpe baba batonga ozomona banzela wana ekufa kosenga te biloko wana babongisa yango so bolobi bobi bamoteya mabe lokola lelo nalakisi bango ndakisa wana toali bomoko lolenge moko ntango batobi mpo nawaki babi bopoza toya mitema mabe banda babai basala coup d'état tovandi nie te tozala kozela gouvernement alobi eloko nesalamaki toyoki porte parole ya mokonzi ya mboka alobi tokoki kosepela na coup d'état te tokoki kopesa nde baoyo ya mampinga toli te bango babatela mboka très bien so baye na politique ekomema kongo liboso te ekopesa mobulu biso bapoliticien tokolinga yango te te mokolo mosusu bokonzi ekende na bato ya mandoki bamboka oyo bacoup d'état ekosalamaka wana ekokendaka liboso te kotungaka nsima haïti bacoup d'état na bacoup d'état etonga nsima soko likambo yali mabe tokopamela yango tokotelemela yango très bien. Alors, vous allez en direct. Makambo nani honorable Mukeba outi koloba tout à l'heure concernant Nzela. Oyezali na Bandalungwa. So muta outi Bandalungwa ko banda rond-point molar. Oza ko tambola, ozoya na station ma campagne. To outi maison mbungo to bimapoko tanzela ya beseke. Ezalaki embouteillage makasi. Embouteillage nako banda ko uta mingi na esika ya ma campagne. Pamba te mituka muso ezo uta kote ya kitambo magasin sengeli bakota bazwa nguma baka matanzela ya beseke to bakende station ma campagne bato pe bakouta bo pasi ezalaki boko kanga mata 3 heures surtout que cimetière ya kitambo pe ezakuna et nzela kolekela gite mais mokonzi mboka actuel parmi makambo ya facilité pona bato kotambola na se ya pont ya maya makelele oyo kenda sango na se wana basali nzela oyo moto akoki kokota maison mbungu okiti na se oleki oki obima na Jamaïque sans que oleka na station ma campagne okoki kokenzia mosusu
nzela wana esali malamu lokola mpe namonaki nzela mosusu kobanda wenza bayaka ti obima kote ya hôpital ya Sana okoka okende ipeno oleka kaka na 24 te okoki kokotela sosa oleki wenza bayaka oleki ngiringiri oleki balandu omati ti likolo oleki okomi presque na Sana nde ozongi okontinue nzela na yo soki makanisi ya bongo ekozala malamu soki tokoki kosala bavoie secondaire elingaki korésoudre plutôt baproblème ke likambo ya kosala baso de moto na likanisi ndenge honorable alobi na bakisi lifuta moko omoni nzela ya oyo basali na Jamaïque eza kaka na lifuta tete elongoli embouteillage et désenclavé pe Jamaïque exactement Jamaïque ezalaki ya kokangama moto ekotaka te bus ekotaka te taxi ekotaka te lelo taxi bus yango wana ekoma okota ezokota Jamaïque oyo bakende kaluka baza boye bakozonga boye bazali wana makanisi ya malamu bato basalaka betude fo boetudiaka mpenza na ndenge ya malamu bopesaka kaka makambo te boyebi boza na cope bokolia na kati. Alors, namoni dénonciation na yo moko sali na makambo etali EPST. Olobi bako futisa bilenge mbongo na motu na moto. Soki tosangisi mbongo wana ezopesa motango ya makasi. Lisolo yango ezani. Ndeko na ngai na Minerval bana bako futa na secondaire ministère ya EPST. Ministre Tony Mwaba na nzela na ye 5000 francs bako zwa na moto ya mwana moko. Bana bali entre 10 et 15 millions. Vous avez 15 millions d'élèves. Mbongo wana ndeko eleki ba 10 millions de dollars. Et pas mbongo ko kende e ibanité. Yango mokolo eleki, moko amisa to na sai tweet. Na mbongo wana zo kende wapi Tony Mwaba yebisa ni biso. Ba pesi yano ba pesi ezanga moto na makolo. Balobi te mbongo wana 20% et kende pas Airtel. Kende pas Airtel na mutina nini. Oh, que n'a pas été pour na sim na ba routeur. Yango ba sim yango ba kopesa mokoni. Ba kopesa banani. Bana sim ya nini? Yo tuna lingai. Ba routeur yali machine ba ko tia pour na ko sangisa ba ordinateur en réseau. Wapi ba ordinateur bo si sombi pour na ko sa enseignement à distance. Pour bo kende ko tia ba routeur. Wapi yango pa bo sombi. Esika nini Tony mo ba somba ki ba machine pour na enseignement à distance batia yango epai wapi batia yango wapi mbongo musu etre saka nini oh 800 francs pour na frais de fonctionnement mais ko wana ba ko frais de fonctionnement pas pour le matin oh ya 800 francs zo uta su wapi oh etika 3200 ndeko nzeba ba ko pesa yango ogo ebatina te babi ata eza pour na formation ya banani yo lingo sa enseignement à distance o sengi mbongo baboti bapesi yo mbongo telelo enseignement distance yango na me bandite yo zwi mbongo ekoti na libenga ekoti na sanduku ya matali yango to okenda suka mobu ya kelasi semestre siliti to sili semestre bobi yango sko enseignement distance ekobanda mokolo nini mbongo wana ya mbongo ekokende esika eyebani te esengeli te Tony Mwaba bazongisa mbongo wana c'est plus de 10 millions de dollars azongisa yango namoni akomi kolukania ko beta monoko tata enseignement distance où sont les matières numérisées les leçons numérisées ba pesa ba justifié aussi osali yango mbongo kasi bozwi likambo nini e ali malamu te lokola eloko mosusu ebimi lolenge moko na ram yango lisusu kozongisa baboti mbongo na bango mbongo oyo esengeli comité de parents bokenda ko tuna Tony Mwaba kovanda na bino nye et comme le roi bino bokoti na likopa na Tony Mwaba 5000 francs et à travers tous les pays bamino mboka mobimba mwana nyoso ba okamata 5000 francs na moi telelo enseignement distance to yebite pe alobi na monita onga na Twitter bato bayanoli eli service direction ya ministère babé yango Dantique direction des archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication o biso bato sala eloko wala mte yo Dantique ya direction ya informatique ya ministère pe kuna direction informatique ya ministère eloko moka balonga ezaka nango kuna te soko to eto sala enseignement à distance Dantique moto ko sala ngote c'est l'inspection générale enseignement batsaka oyo babenga enseignement présentiel moto ça c'est un inspection générale et enseignement soko bengi bosala enseignement à distance d'internet boko sala yango kaka na inspection générale na bosala ko yebisa
na 3200 oyo etikali wana babi formation mosusu pour la couverture internet toute l'année des millions de dollars il y a ça ils ont couverture internet toute l'année au foot à bon tant que foot en couverture n'a aussi la internet en mosala te Tony moi ba zongi sambo sengeli to mona pole na makambo lobi na lobi na yo na ko belela yango mais na bongo wana na yo ki pasi na motema Tony moi ba pota na ngai ezana no mobeso pota otozokaki na 16 millions ezana no mobeso nano ekauki te dossier à 16 millions oyo IGF abelelaka 16 millions yoyo ya bana nana lingai ba yoyo ya bana pota ezala no mobeso nano esila te nano esila te ndeko Tony Mwaba ministre EPST pota ya 16 millions nano ekauki te ezala no mobeso pota wana ezala no mobeso lokuta to ya solo mais pota wana eza kaka no mobeso nano ezoki te oyebite cicatrice ezongaka pota mingi yango bakatelaka lokolo pota ezala no mobeso mais au-delà ya 16 millions oyo botaki ba justification ya solo to ya lokuta mais nana yiba yoyo ya bana siko tokoti lisusu na problème mosusu ya 5000 oyo ezokoma plus de 10 millions de dollars pesa pole na likambo oyo IGF pe pesa nano pole na likambo oyo 5000 baza kozwa na mwana ndenge ndeko mukeba elobi awa bakosala nango nini pe mbongo wana eza kokenda wapi ozomona 5000 mbongo moke mais so basangisi motango ya bana mbongo ezokoma milioni ebele pasi pota ya mibale ya liboso mobeso ya mibale yango bopesa ba explication po ekausa pota soki bopesi ba explication te boko kobelisa bato bestoma ya milioni Mike Mukebai Matadi Kibala bato bakufi bato bakufi na Matadi Kibala courant nde bomi bato ba expliquer makambo nyonso kake betaki mais courant nde bomi bato yo zalaki sur place félicitations pour la flexibilité na rapidité na yo o esaki ko koma pona kotala otalaki lingwala te motalaki ba kongomani okomaki otaliban bato bakufi lelo nzoto na bango bimi na ndako ya Bibembe ndako ya Malili baza ko organiser yango na Velodrome po bakende kotia bango na isika bango bakopema libela bakozonga na bomo ite ata ko ba organiser makambo ngo malamo ata ko bapesi ba famille misolo mais bato bakozonga te likambo ya marché ki Matadi Kibala mokonzi mboka pesaki mokano pote balongo la marché isika wana mais wenza kokoba kino lelo ata ko bakangi quelques magasins mais bateki bazali libako ekokoya pe danger yango eza bisike belé likambo ba marché pirate na ville ya Kinshasa yo za moponami ya Kinshasa pasi bakino bakufi botiki bango likama oyo ekomeli bango pourquoi ko éviter yango mais bozo c'est la politique ya conséquence et non une politique préventive maloba na yo ya liboso na kopesa yako na mabota o babungisi bandeko likama wana na kopesa yako na bana Kisasa pole na bakongomani otemisa bango pasi kobungisa na mbala moko bato tukuni bale koleka likama wana eyaki ndeko tokowaye kokima yango ya liboso ngobila la kaka ya kotonga wenze atika kotonga wenze te awa likama ye ndaye ko bati bazali ko sonela lopango wana kasi liboso to tonga batu na rali citoile ya mabele l'historique du site ya tunaki te engo bate oyo akopesa biso lokwa ndimbola e ya solo te tumonika te wenze tongami te olobi mokonzi ya mboka na gouvernement central na conseil des ministres balobaki teke bakolongola Matadi Kibala wenze wana bati na wesika mosusu ba mosusu oyo baluki ngambo ya libango mwenza Matadi Kibala yali mosala ya gouvernement central te esengeli gouvernement central abenda Argentine ngobila matoi ayebisa etonga Matadi Kibala yali mosala ya province c'était un marché municipal yali ata marché urbain te lokwa ya zando monene to gambela yali marché municipal soko yo siko gouvernement central okomwanda ba wenze mike mikotonga okosa mosano mokoni esengeli boyebisa mona moto asa mosana epomboke ke liboso sengeli boyebisa ngobila te asa mosana atonga wenze wana mosusu o ngambo ya moto na bango biso assemblée provinciale tokanga be maboko mabeto malamu to bengisa gouverneur te to banaye loko te po lokola la kaki wenze kotonga makate kotonga mate esengeli to benga to tuna lokola lelo likambo azando to wa benga te pona ni avant pona ni bo benga te yo benga na makasi bato yaye baza ebele kuna ba okanga ngo oleka te
Et on les candidats ni kuna na kati assemblée. On les kisangwe pa iwapi. Ndeko na ngai o motindami ya kala mugeri di kala ya IDPS. Banda sanza ya motoba mobu moleki juin 2022. 2021. Asenga bala kisabiso contrat o yazando. Telelo. Akobela kango pété. Ndambo monso ya biso assemblée provinciale to sa monsa na biso te. Ya di mala monter. Et comme le kola gouvernement provincial a di kona biso. Te biso ba toto ali kolona. C'est que liko bengi sai ko tuna ye. Ngambo monso za sengeli bato ba mema. Et ali bino ba panzisa. Ba panzisa ko so ba kaya sika balakisi bangolo ko babi to ko sa moko. Boye baye na ba panzisa ko nyonso te. Kako ba lo bagi nde bango ba mati. Bandango bila baka ko tu ako sa wenzi. Boye bolakisi biso bokai na bino. Ba panzisa ko landa te botuna. Ngobila yabi tala maquette yango to ko tunga zanda monene. Bango so baye maquette motonga ganda kote. Eloko tonga ganda ko plan. Botuna ye wapi plan. Ngamo monso yali ba panzisa. Oh ya Snell ngambo na e ali nini? Ya sa yebise bato te balongola bato na sa basinga wana. Eloko za ngambo na matadi kibala bato ba na singa na sa basinga minene. Ya no tiriki. Oh tension. Ba pylone. Makonzi o esi basinga e na kati ya mapango ya bato. Mosu na kota na lupango esika di konzi wana yali na se basaka kikuku wana. Milinga wana mataka moto ye matata ko beta kuna likolo. Omoni Snell asenga na gouvernement balongola bato 25 mètres na ngambo moko 25 mètres na ngambo mosusu. Tele le gouvernement sali yango te. Soko tu gouvernement ayebisa te na mbongo te. 25 millions de dollars ya ko kabela bato ba palissade offert wana ndezali. Oh ya ko bikisa minima bato réalité. Et pas na moni Snell na mbeba c'est obio kake moto beta te Snell. Snell atike ko matisa moto likolo ya likonzi wana te. Ngana leko. Ne sengela ka matisa moto likonzi. Na likonzi ko na likona pylone. To yebele ko nyesa maki. Ba kundola likambo pobo yekola bongo bobongisa. Prévention. Snell ayeka akati mbamo te kake betaki wana te. So kake betaki skana mbesika on ediki. Eza ko dika te. To sala keba. Na o etikali alia marché pirate lobeli yango. Ba mama matadi kibala bakufi to ko misa bango ngambo. Ba pekisa bango batekesika marché pirate za accès za matadi kibala. Marché pirate. Sikanyo so ojeli. To ko aussi c'est un côté. Gouvernement yango bila. Ba bakisi ba marché pirate. Ba kangi zando. Ba fongo ba wenza mikemi likolo ya rai. Ouais marché pirate te. Toye bande ko sisa likambo ba marché pirate. Toye ba ko tonga. Toye ba ko sela misolo. Ya bula matari miswa bula matari eka na mabenga ya bato na banza te o ekpai na batadi kibala ekopesa biso maele balongola bato esika wana ba bango na lombango et puis bakoluka batia bango na campem. Très bien. Ezali c'est 100 000 ou 200 000 dollars un petit marché provisoire. Yango mokonzi katumba baki na yebisa baki saki na ngonga na ye na tango bokone eloko boy ko samate po ele loko moke ko bikisa ba mama wana ko bango nanu wana. Moi mais ça mama baya obeti na campé moi ba mama bakoteka na kimia na banza te bakobanda misala wana la lombango na okika ba beleli te lona ko mona sike bandite po ya biso ba konzeka loko likambo ekwende omoni bango wana ba koloba bango wana ba ko tala loko ese ba mpasa motema lobby ba bosse ina bango pe ba mama wana batikali kaka wana et ali mawa mingi. Très bien. Likambo yango so tali image na laksaki lobby na Lubumbashi. Omona ki image na laksaki na Lubumbashi wenze. Wenze penza bato azoteka rai yango me mama moko azoteka mikebuka. Rai yango kote mama na che sensa che tu bobo azoteka na ye normal. Bato bakufi na note yo pe client ozo ya mama ndakala na yo combien? Est-ce que okoko pesa nga bito mo patie bito mbili. Mama uko nani habari tout ça izoleka c'est bon. Mais le jour où les gens vont mourir là-bas, faites-moi voir cette vidéo là. Les jours où les gens vont mourir là-bas, Lubumbashi, ndenge wana raya wa bato bakokufa nde okoyoka autorité à ko déplacer. Je suis sûr que le jour bakokufa président de la République akoya, gouverneur de la ville akoya, so président kozala libanda, gouverneur akozanga te, premier ministre akozanga te. Bango nyonso bakozala. Tala ndenge wetsezali. Rai très oleka place wana, mais bato baza de part et d'autre. Et puis bino bokoloba ote, gouvernement bomi biso, pylone ya courant. Bokolobela makambu ya rai mais bino wana boche wenze place très le kaka mukolo moko très ko le kawa mutu mo akolia ka akomoka ka bitabe place wana très ko ye ko baluka bato bakokufa jour wana bokoloba nini ngana kozala wa pona koloba condoléance te
na ko présentaka ba condoléances la bateau baboyi koyoka eza la gouvernement eza la bateau bazoteka bisiko tala train ndenge ezoleka tala train moni train bato ba pembeni tia reportage wana honorable ayoka yango boto sukisa tia reportage. Mieux vaut prévenir que guérir, tel un slogan qui semble utopique pour le dirigeant congolais. Après la mort de plusieurs personnes au marché Matadi Kibala, électrocutées par le câble haute tension, il est plus que temps pour les autorités de prendre des dispositions idoines, afin de prévenir d'autres drames qui peuvent survenir dans plusieurs marchés. À Lubumbashi, au marché Rail Texaco, les gens étalent leurs marchandises à 2 cm du rail et d'autres étalent au milieu de rail. Ils enlèvent à l'arrivée du train et remettent ça après le passage. En dessous de câbles haute tension, plusieurs étalages et dépôts y sont construits. Le danger est donc là. Pour ceux qui ont suivi les événements malheureux de Matadi Kibala comme cette dame, le gouvernement doit déplacer ce marché d'ici vers un autre endroit où il n'y a pas de danger, car ici, la vie de plusieurs Louchois est en danger. Nous demandons au gouvernement de nous déplacer de cet endroit. Sinon, nous mourrons comme celle de Kinshasa, car il y a un danger et un risque ici. Concernant les câbles électriques de haute tension, nous voulons que le gouvernement pense à nous aussi. S'il y a moyen qu'il nous construise un autre marché, mieux que ça. Regardez ici, nous vivons dans l'insalubrité. Pour certains, nul n'est question de quitter ce marché. Les événements de Kinshasa ne se reproduiront pas forcément à Lubumbashi au marché Rail. Pale tunaenda tu kwa nani? Pale tunaenda tu kwa nani? Kwa burgomestre anasema bien, sema mrespekte distance ya rai. Respekte ma distance yote tu. Tunapenda tu soki bayetu ibake paka hapo. Tusemeleleshia hatutaenda pafasi hapana. Tusha kujolanya tu kumbari na rai. Maderai ma hatawezo kuye kwa mbele hapana. Kile mtu na respekte mbele fashi yake. Signalons que M. Eric Luamba, bourgmestre de la commune de Kapemba, la commune où se trouve ce marché, a déjà construit un marché moderne grâce à la redevance minière et n'attend que le finissage de travaux pour procéder à la délocalisation. Chose qui n'est pas bien comprise par certaines personnes qui tiennent à rester le long de rail et en dessous de la haute tension. Très bien, merci beaucoup. Alors, tout ça, Kokuba. On va terminer avec l'honorable Moukeba et pour l'honorable Papi Mantezolo. Au moins, il m'a renvoyé une lobby. La politique de conséquences. C'est pas le quoi na okite bourgmestre assez à Tongi. T'allais pas baninga bourgmestre à Tongi. Babina ya Tongi bourgmestre gouvernement central. Pour gouvernement central Hollanda à travers toute la République était ba marché municipaux. Au moni. Et ali malamu kasi pour nani ba aussi ça lombango te ba longwana. Très koleka wana babaka ngambo na ngambo. Yesika engunduke koleka raye yali bato bako. Yaka 8 mètres. Nzambe na ngai. Ba bourgmestre awa na Kinshasa bozalaka 24 communes 24 bourgmestre. Ba expert ya kokunda bibembe ya ko célébrer mariage ya ko teka ba attestation de naissance. Bomoni collègue na bino ndenge atongi wenze. Bomoni collègue na bino ndenge azobongisa la prévention collègue na bino jour nani bourgmestre. Ye wana tala collègue na bino yo. Bomoni elonge na ite. Wana de collègue ye collègue na bino. Mwana muke elenge tala zo bato boza bilenge esika bozo kamabe tala bilenge mwana muke aza elenge ya modèle po babilenge musupe to tsaki na Kinshasa mibi bazalaki pe awo bino bokoma kovanda soko tali na ba commune ba bourgmestre ba tente la majorité ba tente soni na bino hein ngana zaka mwasi ya bourgmestre ngai mwasi ya bourgmestre yoka soni ozaka lokwa police asenga mbongo na nzela honorable allez to silisa États généraux, aux alaka quand même au panzi sango na kala. Yambo eto comme journaliste, nani honorable député, olaki quand même peu journaliste. États généraux esangisi ba journaliste ebele. Bato bavandi kuna mikolo mwa mingi mokonzi mboka yaki apesi ba maboko. Ngaba pesa nga lokasa me na kendaki te. Akina magamusu na kendaki te. Na boite me na kendaki te. Ba o bazalaki likambote pour lamba. Ata kona kati makamba kolobeze belé bato ba kendaki l'état général ba confondre ba komi kolobela makamba robe ya sango na kati état général na ba commission moso ba communauté pona nini ye Israël akokolata robe ya pembe akomi lokwa mosantu tout ça akokolata robe te wane komi état général na ba commission nyonso te na quelques commissions ba lobeli makambo wana
ote akobibisaka mamelo ndenge nini tout ça bani ekepe bimi wane koti tina banganda ya diamba ya bato ngala ebaki teke robe tambola ke zoka pe avion robe kindaka la bambanda kana ebeke zaka place bato normal balaka mais koti tina nganda ya diamba pe kuti ba melidiamba na grande surprise kuti na ba député mosu ba melidiamba na kati ba ko mona bi robe sangwe député alongoli mapa patikali makolongolo robe za kotala ye na ebaki teke robe zo tungisa bato na modelo état généraux yo aka journaliste na kala o esalami oyo lolenge yango esalami ozo banzaki kopesa pena molongo na maetali journaliste ya mibale nani penza azali journaliste nani azali journaliste te kokoma journaliste esengeli moto aboma moto aya na ifasik akende ipen to ezalaka boni po ezalaki journaliste ya kala pe akoma monene na mboka na biso pesa lolo mwa maile nakobanda na oyo tui na suka nayoki koswa na wana yali ye te amopanzi sango te ye mopanzi sango kokoma mopanzi sango yali na nzela mibale okei otangi na ifasik osisi osepeli okoma mopanzi sango otangi kelasi ya journalisme okoki mpo otanga no na ifasik osisi okosana mpe mosala mosusu mopanzi sango yali na nzela mibale otangi kelasi ya économie ya droit ya monganga soko olingo okoma mopanzi sango eloko epekisi eza te ya solo nayebisi yo mosala ya mopanzi sango eza ya kofungwama na bakelasi nyonso un économiste ye akoma mopanzi sango bakolakisa ye mosala ya mopanzi sango eyakutu malamu mpo boyebi te ye akozwa spécialiste ya makambo ya économie mpo asala bakelasi ya économie bato bayebani ebele bakombo ekenda bapPDA basali kelasi ya bapanzi sango te Michel Ladiluya nalobi na yo bayaka oyekoli mosala les techniques du journalisme eyali ndenge wana mosala bapanzi sango ebanda bongo eyali bongo te lelo na mokili mobimba nakoyoka mingi bato aba sango mokonzi ali infirmier ya ngambo te asepeli koya kosala mosala ya mopanzi sango ayekoli yango ce qu'on appelle apprendre sur l'état. C'est une expression d'ailleurs consacrée, apprendre sur l'état. Koya koya mosala na kati ya mosala bato bali ebele kilikili na ba rédaction ya batondi nga sai mosala epai ya kinkie na aki na bapanzi sango ya makasi o balikaka na ifacilité moko akufa kilo longwa lumuna so avando na mosala lokola nzungu ekotoka na moto ayekoli mosala na rédaction ya les soft et c'est là to tika polémique wana et ali na nzela moko te. Le métier de journaliste est ouvert à toutes les formations. Oye au côté oye koli mosala mo pandisa et ali polémique ezanga tina biso to kuti musala nga sai mibutu bale koleka pe na sai na bato mine na sai na kinke na sai na mutinga modeste mutinga na sala na kibambi shintwa bazaka lokasa moko babenga en numérica liboso te basala etando eke numérica et akana lokasa. Donc arrêtons cette polémique. Otangi batondambo yo sala pe na safu otangi batondambo te wa yo ngana kotanga ba journaliste so na otangelo bato ba journaux yebana na otangelo te bato aza na à la tête d'un journal babenga journal de Matonge ye moko babenga ka Equado wana te okinga o journal yebana te so ye sika ozui kombo journal la Congo nous otie pour moi mbongo batie à couper $100 ça c'est pas ça ngana otangelo bato wana te. Moi, je te parle de journaliste. À la rédaction, à Vandi. Rédaction, les adresses, à la machine, à la personnel. Autant que les journal un journal inexistant. À la jamais la bureau. Bureau exact. Ordinateur à mon côté. À comme ma camarade dans papier, il écrit. La bic. À Kamata, il a bureautique. Il ne faut pas parler de ça. Je un plateau de presse. Ça, c'est un plateau de presse. So bato balingi ba ya to tuna na pato de presse bato na komba lokasa na soko yebanaka so yaki wenge soko eli nini so ele kwado ya Matonge babenga bango ba kwado olingai ba kwado bato ba ko bebisa mosala ba palisa donc na wo pe mota ba tango ngana mo pa yo yaki mo palisa wo ko sala ba bengo mo pansa biro no zalaka wapi wangaja nani tu tanga ka komba ba journaliste misato ba yo angaja ko za ko futa suka sanza tanga yanga bango tanga bon journal na yo zaki na périodicité nini maintenant ko tout dans misala we makambo etambo na misala na mosala pa journal no maga
sporadiquement so mokwana obeti libaku 200 obimisi ovandi pesa poso misa tu arrêtez-moi ça c'est pas des journalistes to bela makambo état ya mosala na kena mlombango moi makambo balé awa olobi les concepts chacun crée son concept dans la profession émission babengi les guignols de l'info na yebite se boye bien si na bien et ça polémique le ndi maman les guignols ça voyez na concept na ye nzambana c'est son concept concept na ye wana mati bato basepe nango loba na yo pesa reconnu na mosala otako créer abongoli mosala te abakisi kaka eloko moko na nzoto ya ye a créer identité c'est un concept à lui comme les guignols de l'info tant basala ngo bato mosusu balinga ngo te biso tomeka kaka kosala guignol de l'info moko mosusu na télévision lumbala batie guignol d'info batie nani oyo sasu abengaka kabia biloko wana epa na ngai eleka te yebisango balongola yango c'est comme ça lelo oyo eloko wana eleka nakosukisa makambo oyo etalisango bolimbisa ngai bandeko balandi napesa lelo témoignage naoki babisango aza magie sango ngai nayebi epai oyo bandi nakoya na émission nakoyoka mawa mba mosusu mpe bakopesa esika te na canal kin na kin matin tu faisais une matinale ofutamaka te obundi mibu na mibu te na nde okei Africa TV naye kokuta kuna bobebani na bango te okenda na yo epai ya Shabani oza moto na solola ki na ye okomiluka na pasi ntango nazokende na Congo na sololi na yo okomiluka na pasi nakomona na yo sanga pasi ya motema makasi mingi ntango ozalaka na canal kin lokola babate mosala efutaka le travail paye otikali osali lelo abimisi lifuta chacun son explication non arrêtons ça moi j'ai vu dans la durée c'est que tu as enduré oh pas sur mon âne mba mosusu oyo motema makati mobina alembi na ngai eloko oyaki oke mosala na butu na ntongo olongo kuna oye canal kin totika yango état généraux nalobi na yo boye nayebisaki bapanzi sango boyeba kosangana kozala na bomoko so bwana bomoko te boke liboso te bapanzi sango lokola sikoyo congrès esili bakutanaka te esengeli bapanzi sango lokola na moi batangi bakomba bao baza makanisi ya moko bayeba kosangana kotia makanisi na bango elongo mpo bakomisa yango na suka état généraux ekozala na lifuta te mpo na nini les résolutions là elles ne seront jamais appliquées awa ezalaka bebongo esengeli bino bapesa boyeba makambo ni bwana wana bosenga na kati ya profession lokola makambo ya dépénalisation ya délit de presse eloko ni bosalaka mpo na dépénalisation ya délit de presse bokosala yango te makambo ya congrès na bino ya INPC bokozala ntango mande kosala mibu mitano mbala mama Denise Zaki moto apesa bino mbongo mais ça vous prend votre indépendance ntango nakoyebisa bilenge eloko wana bayokai te bamosusu oyo babebana na mama Denise Nyakiro botia mbongo na bino moko mpo bosesa congrès na bino bosali cotisation kuna na kati na bino ya INPC bofutaka $60 yo somona cotisation ni baversa yango par an mandat eza 5 ans so moto afuti mobo ya liboso te ntango bokoya komona tena na leta bosi bokomi na mobo mibale batiaka cotisation sanza $60 botie $5 par mois so na sanza misato moto afuti te bokopesa ye etumbo to bobotoli ekade na $5 bokotia bokosesa congrès na bino très bien yango na kosenga na bapanzi yango bayeba kosangana oyo baza na makanisi ya kobongisa lingomba na bino bosangana botia makanisi elongo boluka mbongo na bino moko na libenga ntango bokosala makita na bino mpo soko lelo oyo mbongo eute pa moto songolo bawa ngambo kuna bakosepela te très bien pa boye mpe bakomona mabe merci honorable Mukebai lelo nazwi ngonga muke ya ngambo te ndeko totikela ndeko Matezola aza candidat gouverneur na Congo central ndeko na yo pete obi aza ndeko na yo candidat gouverneur Matezolo candidat gouverneur na Congo central napesi ye bonne chance etumbali makasi kuna soko alongi kozala malamu tokozela élection yango bato na bino ensemble babengaki ngai boza na nayebi te ndenge bozoorganizaka makambo soki na funa boza na député moko aza ya Moamba akei kokamata $1250 ya bato alingaki aorganize manifestation alors que eza circonscription ya bato te ya parti ezaki ya parti yo ozoba ya bato ya parti akenda na mbongo te lelo bongo kosi nakatisaki lokola nazotatone ntango bana wana babengi ngai boniko akenda na yango te lelo mbongo ya parti mbongo ya parti bongo kosi
Zongisa yo ya bana, ils ont parti, zongisa yo ya bana. Alors, tokaboni na honorable Mukebai, on a tout compris que moto a tchek monogotango molai, azaka na journaliste ya Kwado, ça on a compris, abambimba lebele. Atika la kozala na charge ya motote, a laissa motote, engagea motote, azala pe na birote, abanda ko bele na matonge. 37 personnes engagées na bosolo, mais si tu me dois du respect, tu me dois du respect. Nakoki ko engager yo awa pe na tio na molongo ya bato na rédaction yo zo za na rédaction na tia yo awa mamelo azala mokonzi na yo bolimbisa biso yango te tolingaki toloba maebimi bolimbisa biso tokozongela lisu te lokola tosengi pardon na bato totindaka na ndenge ya mabe tokozongela lisu te. Les jeunes leaders du Nord Kivu se préparent pour l'organisation d'un concert caritatif qui aura lieu le 12 février prochain na chapiteau ya télé la Gombe bazo sala collecte pour na kozwa misolo kosunga bato baza na pasi na Beni surtout ba orfelo ba kufeli bana bozwa ngonga ko ya na concert wana bo me malikansi na ba kutel ba pardon ba kufeli baboti ba batikali bana bitike to kwa kopesa bango maboko elamba to mbongo pona kosunga bango to eloko mosusu bakine kopesa na bana wana biloko bato bayaki kotika watango na utaki bunya bato batindaki biloko awo babalo bilama na tindi yango eke deja bunya ekokomela basoda ekokoma ti esika basoda o bazali ba blessé na tindi deja koli ya biloko bino botindaki na tindi yango nyonso to kobomba eloko te eza lokwa $1250 te na komisi eloko na maboko ya bato. La cité de Kipushi dans la province du Haut-Katanga en pleine réhabilitation sera revêtie d'une nouvelle robe grâce à un particulier. Jules Alingeti déplore l'inaction des autorités compétentes face aux différents rapports établissant corruption, détournement et mégestion dans les chefs de certains responsables des entreprises publiques. Voilà tikango le masuka na kobeta ngona suka. Moi mbodi kobima wana. Zola nous deux éléments, on libère l'honorable Mukeba et tozwa honorable Papi Mantezolo, candidat gouverneur na Congo central, ya zalaka mwanda ya mwanantsemi yakala. Kingunza nde bango yo kingunza, otali bona mwanantsemi bilongeza yo kokana. En image, on se retrouve après. Dans le souci du bien-être des enfants orphelins de Béni, victimes des atrocités, et dans la recherche de la paix dans ces coins du pays, les jeunes leaders du Nord Kivu sont allés à la rencontre de membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. À cette occasion, ces jeunes leaders ont déposé un mémorandum qui renseigne exactement sur la situation sécuritaire au chef-lieu du Nord Kivu. Dans la foulée, ils ont sollicité leur accompagnement pour un concert qu'ils organisent pour récolter les fonds pour subvenir aux besoins de ces orphelins. À l'issue de la rencontre, Bertrand Mobonzi, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, s'est exprimé en ces termes. Ils ont tenu à rencontrer la Commission Défense et Sécurité pour déposer leur mémorandum. Un mémorandum très riche, où on trouve plusieurs informations, évidemment, en rapport avec ce qui se passe sur le terrain, et plus précisément à Goma. Et nous avions échangé principalement sur l'insécurité qui prévaut dans la ville de Goma. Et je crois que des options ont été levées, on a échangé clairement avec eux, on leur a dit ce qui a été fait au niveau de la commission, qui a ramassé un peu tout ce qui se passe à l'est de la République, plus particulièrement au Nord Kivu et à Ituri. Ensuite, ils se sont rendus chez l'artiste et musicien Gizma Wete pour se rendre compte de la préparation de cet événement à caractère social. Très ému, le très talentueux Gizma Wete a salué cette initiative et appelle le public à venir nombreux. C'est le genre d'initiative que je loue tout le temps et que j'apprécie parce que je me dis la vie est plus belle quand on partage avec ceux qui n'ont pas. Et là, c'est l'initiative d'aller partager avec ceux qui sont dans le besoin. Et pour nous, les alors rendez-vous, on a au serveur, et puis tout ça en sorte que comme ils sont les autres geste et pour tout qui ne coûte qui la bine loco. Tout ça on plus messager que autre chose. Alors nous allons partir avec la bonne nouvelle, on va partir avec la joie que nous allons nous donner ce jour-là, avec tout l'amour que nous allons nous donner ce jour-là. La porte-parole de la structure a lancé un appel pathétique à toutes les personnes de bonne volonté de venir répondre présent à cette initiative afin de donner du sourire à ces orphelins. Nous sommes très heureux parce que déjà dans la philosophie de l'artiste, il a si bien dit, il a dit qu'on est heureux lorsque l'on partage le peu qu'on a avec ceux qui n'en ont pas. C'est ça même la philosophie de cette activité. Et surtout passer le message pour dire que ce qui se passe au Nord Kivu, c'est pas seulement
Ça ne concerne pas seulement les ressortissants de l'Est. Ça ne concerne pas seulement les enfants du Nord Kivu, ça concerne tout le monde. Vous voyez, l'artiste qui est de l'Ouest. Il a pris la cause en main, la cause des enfants du Nord Kivu, et a accepté de nous accompagner dans notre lutte. Signalons que les concerts caritatifs pour la récolte des fonds aura lieu le 12 février prochain et une équipe de la commission parlementaire descendra dans les tout prochains jours à Goma pour des échanges approfondis avec le gouverneur militaire. Le périple a commencé par la visite de routes en pleine réhabilitation. Ces avenues sur lesquelles on a jeté une couche en terre battue seront asphaltées, comme nous dit l'ingénieur Papi Moulopo, maître de chantier trouvé sur place. Au-delà de la route, le rond-point Kachoma, l'unique grand rond-point reconnu dans ce coin et la seule référence du quartier 5 ans, est en train de revêtir une nouvelle robe. L'ingénieur Papi Moulopo, qui exécute ses travaux à la tête d'une équipe d'un personnel spécialisé en construction d'ouvrages publics et à pied d'œuvre, pourrait donner bonne image à cet endroit de haute référence dans la cité de Kipushi. Nous sommes en train d'aménager ces ronds-points ici qui est appelé les ronds-points Kachoma. Donc c'était un peu bizarre, il n'y avait pas d'aménagement comme les autres ronds-points. Et on a fait la topographie et puis maintenant on est à l'exécution. Donc nous voulons que cette place, que ça soit vraiment bien aménagé pour que la population de ces coins, même de Lubumbashi, même les étrangers et qui vont venir, ils vont passer leur journée ici. Donc ça sera une bonne chose. Voilà. Ces travaux que vous voyez ne sont pas exécutés par le gouvernement, ni encore moins un politicien ou élu du coin, mais c'est l'œuvre d'un jeune natif de Kipushi qui a été animé d'une volonté altruiste de transformer le territoire d'origine et son lieu de naissance. Bavon Banza, qui est l'initiateur de ce projet, est un fils du terroir qui veut que son Kipushi natal revête une robe nouvelle d'une cité plus moderne à travers des infrastructures d'utilité publique aménagées et raffinées. Les routes qui doivent être réhabilitées sont de long de 6,4 km, dont le montant se lève à 7 680 000 $ américains. Dans cette même contrée, Bavon Banza construit un stade municipal avec plus de 2500 places assises. Ce stade que vous apercevez sur les images a été réhabilité avec une nouvelle couche de peinture, l'érection de certains murs, la construction et aménagement du gradin sans oublier la réfection de la tribune d'honneur. Une couche de la pelouse synthétique sera posée dans un bref avenir pour permettre aux filles et fils de Kipushi de se livrer aux activités sportives en toute aisance, aux conditions agréables. Un terrain de basketball est également en chantier au quartier 5 ans pour permettre aux jeunes athlètes du coin de s'exercer et de développer ces disciplines sportives. Pour couronner le tout, un shopping mall sera érigé aux standards modernes et international pour permettre aux habitants de Kipushi de s'approvisionner en vivres et non-vivres utiles pour le ménage. Plusieurs politiciens se sont fait élire dans ce coin à plus de 2 législatures, mais n'ont jamais pensé réhabiliter les infrastructures d'utilité publique dans ce coin de la province du Haut-Katanga, chose qu'a déploré même la population autochtone. Très bien. Deuxième partie, allez, on va démarrer avec honorable Papi Mantezolo. Toujours au bandango kalaminga tezera nano. Amela nano loko nangai. Okope sanga raison. Pesanga raison. Tout démarrer. Ouf. Honorable Papi Mantezolo. Honorable député Mbote. Mbote ndeko sango pe Mbote na balandi nyonso ya bosolo na politique. Mwana yankaka. Mikolo ebele hein, bomona yankaka te. Bon sali mikolo ebele mais na kati na molimo tokutana. Nawa yankaka za pe candidat. Oui, grand maître pe Achiaki Libaya. Mais le poids de l'âge aussi hein. Bon, oyebi ke na bitumba nyonso il faut toujours komeka. Mais un moment il y a une négociation et peut-être certaines personnes bakotika en faveur. Il y a Moutoutel, ça dépend du rapprochement négocial. Évidemment. Mais moi je serais content par exemple ceux qui ont tikali na kati ya course et qui ont bénéficié quand même na appui en kaka pambate azali grand maître pour nayo. Yango to yepe awa komeka ko solola
oyebi ke boso na politique elandamaka na badécideur nyonso oyebi ke mokonzi ya mboka asengaki renouvellement ya classe politique et les jeunes devraient être placés au premier plan na uti otala awa na basport obimisi jeune moko na Lubumbashi uti osala marche, c'est un jeune. Il y a certains jeunes oyo bazali quand même na ba initiative ya malamu, mais malheureusement souvent viennent na biso babanda kala babanda bamususu na période ya Mobutu, baye na période ya Laurent Désiré Kabila, baye na Kabila, donc ils se font recycler, et biso tozalaka ka bato bamemelaka bango ba malete na période ya Mobutu ozalaki mwana muke omemelaka ye malete na période yango wana il est plus que temps biso ba jeune peut tozwa relève parce que temps na biso ekoki poko ma candidat gouverneur pour te payer confiance il faut to banana ko évaluer mandat autopesaki. Ce qui est logique. Au beti 3 ans d'Assemblée nationale. L'obelanga actif na yo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Aux ans l'olendo lexi 3 ans. Ko expliquer d'une manière générale te. Pesanga iba apport na yo. O ba électeur no bakoza na l'olendo au salibo base na confiance au commission gouverneur. Non, d'abord premièrement ngai nazali na l'olendo kolobake pendant les 3 ans ya bilan na ngai. Non seulement je me suis rendu à chaque occasion na fief nanga oyo bavotanga, mais aussi na zwaka courage ya kolobela oyo population oyo bavotanga na niveau ya parlement pour na ko présenter oyo ezali babosenga na bango. Mais aussi kozala na moi fi Constance oyebi ke toza ba jeune ne seulement batebele court derrière le lic, mais to meka kozala moi constant pour la défendre oyo eza ba valeur yango esali ke parmi mantezo en dépit ya jeunesse na ye, mais tozo ko maîtriser to ko maintenir un peu oyo ezali équilibre. Et aussi kozala na moi courage ya koloba oui quand il s'agit de dire oui, puis koloba non quand il faut dire non. Donc par rapport à moi makambo oyo biso tosali o ba pesi biso confiance et tozali pe na possibilité ya ko pesa la liberté na base ya ko atteindre biso soit na kati ya circonscription soit na ndenge ya musika. Oyebi que beaucoup de députés bazali souvent na ba policiers, mais parmi mantezo atambola kayemoko, et c'est ce qui fait que même quand je rate dans ma base, ils viennent me voir, la population ba yikosoalanga, même si on a ça à distance, ils m'appellent et ils ont la facilité de nous atteindre parce que nous pensons que être député c'est être au service du peuple. Yo yebi que ozali nazala ki pe na Branham, et le maître Jésus avait dit que le plus grand de vous tous soit votre serviteur. Et donc, quand on est élu du peuple, on n'est pas le plus grand, mais on est le serviteur du peuple. Et c'est cette méthode que nous utilisons pour leur permettre qu'on soit accessible à la population. Très bien. Donc, pour nous, que aux alagi na proximité na batonayo, qui nous le contact est permanent, au sali oyo kokaki ko sala, au sali ba loi ou aider bango et sur sali proposition à loi moko ou bien motion ou dans l'avantage. Non, évidemment, je dois le dire. Omoni Nazali, membre du bureau, premier vice-président de la commission suivi évaluation, oyebi que commission wana ezali na musala ebele, c'est l'IGF du parlement en réalité, et dans la période de belé, tous à la mission, il y a contrôler d'abord le bureau de l'Assemblée nationale, la gestion de l'Assemblée nationale, ils sont contrôlés par la commission Oyobiso Tozali, et plusieurs ministres ont été interpellés dans l'Assemblée nationale. Peut-être que la bango sur le plan plénièreté, mais bayaka na audition et pas na biso, et makambo belé par rapport ezali Oyobiso Tozali, to Oyo commission na biso esali, to Oyo ngai na président, ce qui président azate comme étant premier vice-président yanami. Mais aussi pourquoi nous voulons être candidats, parce que ndekolangai, omoni na États-Unis, il est dit on ne peut pas être candidat président des États-Unis sauf que botama sur le sol américain. Même ceux qui bokenda ailleurs et qui parents ba boti bazaba américain, tant que botama na sol américain, tu ne peux pas être candidat. Oyebi ke na ba candidat oyo bazo pilile na kati ya course. Beaucoup parmi eux bayebi kutu ba quartier ya Congo central. Donc il est difficile pour eux à ça la une semaine pleine à la Congo central. C'est-à-dire il y a une diaspora du Congo central. Mais, curieusement, Olingo comme candidat, tu ne connais ni les réalités du Congo, ni ce qu'ils vivent, ni ce qu'ils attendent. Mais parce que peut-être aux alliés, na mutumoko, oyo akotindi kayo na la liziba pour que miswe mona, mais si ko ba biso ba aveugle, là nous t'otindi kayo.
c'est là où peut-être na kosenga mokonzi ya mboka akoka kofungula miso parce que lobby na uti omona bakonzi ya union sacrée se réunir mpona kodécider ya choix ya bacandidat mais likambo moko oyo ekomema peut-être likama na union sacrée ezali frustration na kosala illustration tozali par exemple na 14 postes à pouvoir na 10 partis politiques mais comme la parti moko ekobima non ngai naza poids lourd bopesanga 4 postes parti mosusu eye ngai pe naza poids lourd bopesanga 3 omona 5 partis politiques bakaboli les 14 postes opportunité mosusu tango ya les mêmes partis politiques babosanisi basazwala servi il recommence à zéro et c'est ce qui se passe ti na mokolo lelo beaucoup de partis politiques n'ont jamais été servis mais les partis là qui se disent poids lourd bazala servi plusieurs fois. Moi, je pense que, en termes d'union sacrée, pour éviter des frustrations, les partages ou bien les dispositions à poste faut à la linéaire. C'est-à-dire, il y a aussi au bénéfice à combien. Pourquoi tu viens encore rechercher poste alors tu as déjà bénéficié plus de 20 postes. Yango au monique quand les frustrations commencent et même Kabato, peut-être na se disloquer. Et nous pensons qu'il fallait que l'union sacrée se tienne pour que tout keneti na maponami. Mais ce qui va frustration ils ont ça massé et aux alamalamente pour na mkonzamboka. Et c'est pourquoi j'ai profité na occasion pour na interpeller chef de l'État. Très bien. Aux candidats gouverneur na Congo central. Pose à la candidat, on suppose ou on sous-entend que oyebi ba vrai problème ya Congo central. Pourquoi l'accès à sapité sur la réponse na mituna na bangote? C'est d'ailleurs le grand problème avec les pouvoirs. Moto andimiaz à la chef, moto andimiaz à la responsable, moto andimiaz à la leader, on suppose que y a maîtrisé ba question na ba réponse pas en. Quel est le vrai problème ya Congo central? Banjeu à Congo central les animi. Et n'engeni ni yozo kana ko silisa ou bien ko pesa biano na ba problème. Na lingo zo ata expliquer ba vrai problème na ba la Congo central bazolanda yo. Le Congo central, le vrai problème ya Congo central d'ailleurs na bamboka na Congo mobimba ezali d'abord le problème d'infrastructure. Oyebi ke ba problème ya nzela ils ont posé problème. Lelo yo so qui bo résoudre les problèmes ya banzela. Vous pouvez faire la connectivité ya ba milliers reculés, yaba milliers ruraux vers les chefs-lieux yaba territoire. Vous allez résoudre les problèmes. Au Yébiké, na Congo central, nous avons 5600 km de pistes de route. C'est-à-dire banzela nyonso o eza la compétence provinciale ya Congo central. Soko o sangisi yango, ça vous donne 5600 km ya pistes de route. Mais na 5600 pistes wana ya route. À peine tu as 130 km oyo ezalaka de temps à autre ba yeko raboter yango mwa muke esili. Ba alors eza la difficulté lelo mutu oya wuti chela place bazo produire makemba ako akobimisa makemba wana ebimati na niveau ya Matadi po ekoma pete na Kishasa. Et puis kuna okomi na côté ya Kisekebanda nzela eza wana à peine 20 km po bimana Kinzamvwete. Mais nzela eza na état pité. Or mabaya bazo produire yango kuna. Vous ne pouvez pas desservir Matadi qui est le chef-lieu voir Kinshasa na ba planche soki nzela wana ebongite. Vous allez na côté par exemple ya Ngidinga awa na Kisanto. Nzela wana oyebisi ba posa plus de 5 fois la première pierre. Or nzela wana soki babongisi yango mutuka ekokota na Kisantu ebimiti na njili brasserie oleba ya ko tia embouteillage na Matadi Kibala na Ipene na koma na bypass kotoyo na nani mutuka ekouta Congo central parce que mutuka wana ezokende Bandundu akokoma même Kishasa te abimi na njili brasserie azwi nzela njili ake na ye balamoko tele Bandundu. C'est-à-dire or nzela wana eza la Kisantu. On pouvait, n'est-ce pas, faire la connectivité sur les infrastructures routières et résoudre les problèmes, non seulement de la province du Congo central, mais amener les problèmes ou bien la solution jusqu'au problème au plan national. Mais oyebi kende kolangai, province du Congo central, c'est la province à vocation agricole. Les loyo, tozo landa biso nyonso, je n'ai jamais vu qu'il y a boulot, mais ceux qui mutazo salamo wa eloko malamu, faut que féliciter.
comment il a résolu le problème ya Masango na Katanga. C'est-à-dire, il s'est lancé dans l'agriculture, à sali na ba minoterie, nous voyons dans des écrans, Masango ndenge zobo tapé bazo koni kango na ba minoterie. Mais nous sommes ici au Congo central, au yebi que Congo central ne produit même pas le maïs. C'est-à-dire, faut soko lingoli ya fufu Masango, faut ya ko somba fufu Masango na Kinshasa, alors que nous avons des hectares et des hectares, des milliers d'hectares, que la province peut s'organiser, il y a qu'on importer des tracteurs pour que tu aies une agriculture. Mais aussi, nous devons penser à la cohésion provinciale. La province est divisée, déchiquetée. Parce que chacun veut se qualifier, ngaza ya bas-fleuve, ngaza ya cataracte, ngaza lukaya. Et pourtant, nos ancêtres, que la biso o babengi na français arbre généalogique. C'est-à-dire, na Kikongo babengi yango Luvila. Ngai papa la ngaza na famille ya Ntsundi, maman na ngaza na famille ya Mbenza. Et c'est ça mon identité. Je ne suis pas district, je ne suis pas territoire, mais je suis dans Luvila. Et partout où yo Tsundi ezali, ezaba papa la ngai, partout où yo Mbenza zali, ezaba maman la ngai. Voilà comment les trois piliers oyo d'abord auquel je pense m'atteler pour donner un sens à ce mandat qui, si jamais on me l'accordé, na niveau de la province d'Abisso. Très bien. Boyo qui est député provinciaux, boyo qui est ndenge moko na bino elenge. Nga bifo renouvellement à classe politique. Na âge pour na énergie, mais na maye l'épée. Mi baleza très important. Topé ça peut ba jeune chance ba sala boulot ba o bazan énergie na nzoto ba o pe ba na maele to bando tika la teka na ba même personne mais à quand la fin de cette mélodie? Faut donner moi souffle ya sika et ça la bien bo pe sala ndeko yo pe chance ceux qui maramba lobia ou convaincre bino apportez-lui quand même un choix pour permettre à la nini ya ça. Toute façon, compétition est à makasi. Même au tomo kanda olonga. Faut s'attendre à tout. Mais néanmoins, et sengeli koyoka. Pour vous regretter choix na binoté un jour. Vous avez l'occasion bazo pe sabino a gopona. Vous regrettez. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bache Congo central na liste. Il y a bateau et sengeli ba organiser ma ponomi. Pour besoin gouverneur et asika. Oh yoza candidat. Mais en même temps, Conseil d'État est réhabilité à Toumatouboana. Pote Azonga. À Toumatouboana, tout le monde a une humiliation. Na monaki ba ne Congo kakate ba Congolais belepe ba fistijaki lo lenga osala makamboana. À Toumatouboana, Conseil d'État zongisi na ibonga. Alors que koto européen ba pesi calendrier à bateau esengeli ba remplacer. Comment vous analysez cette situation? Vous créez des ordres dans la province? Ndeko Mkonzamboka aye na idéologie au babengi état de droit. Évidemment, j'ai suivi le directeur ya cabinet ya Vundwa qui est le président du conseil d'État, Oyo Azali professeur ya université na droit, et aussi j'ai eu le privilège ya Rosala naye na gouvernement à Chibala. J'ai été avec lui dans l'Assemblée nationale en 2011 puis en 2018. Il était le rapporteur de la commission suivi et évaluation, donc je le connais très bien. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Mais, Bisso Tito Zaboye, qu'est-ce que Mantezo peut faire? Si l'état des droits s'appliquait et que le lobby que nous allons exécuter l'état des droits par rapport à l'ordonnance prise par le Conseil d'État, alors Bisso, ngai comme nasa candidat, na okende na ministère de l'Intérieur, okende récupérer 10 balles nanga o na postela ki pour la pesa ki $10,000 pour la candidat. Na lo bon, comme réhabiliter ndeko atu, bino conseil d'État, bozo sa $10,000 nanga, na ba frais connexes o na pesa ki, na zu yango parce que tout celui qui est dans un état de droit doit s'incliner parce que l'état de droit d'ailleurs sa définition c'est l'obéissance aux lois du pays. Donc ce qui mobeko et salindengwana et que c'est réalisé et que va exécuter yango ndeko vraiment na koyebisa yo oko edengai pour que boke ne sali langa pression na ministère de l'Intérieur nazo mbongo nanga plus ou moins ba $11,000 na ba frais ya banque o na kotsaki nazo mbongo nanga na zeli occasion mususu soki place comme vide na kei. Mais en attendant que to moni liste ezali wana yango moni na ye
Mais est-ce qu'il n'y a pas un désordre installé déjà, le gouvernement lui-même? Parce que même tant que ça les listes, il y a le Conseil d'État et saison qui est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'éviter un spectacle où peut-être qu'on pourra assister dans le jour? Pourquoi moi je pense que au moment où le gouvernement est bimaka, bazwaka des ordonnances, mukonzamboka azwaka des ordonnances, ordonnances moko et pesami où ils apportant les attributions à chaque ministère. Mais ordonnance mususu ezali ordonnance ya collaboration entre le gouvernement et le président de la République. De telle enseigne, la vision du président de la République doit être exécutée par vous, le gouvernement. Il y a une collaboration. Lorsque vous pensez que le président de la vision a évoqué l'état des droits, vous, en tant que gouvernement, dans la collaboration, il faut l'accompagner dans ce sens-là. Mais si le gouvernement ne suit pas par rapport à la vision prônée par les chefs de l'État, conséquence, c'est ça, biso, usager, biso, population, de s'ouvrir. Donc, je pense que le gouvernement doit s'emboîter dans la vision, ya bango, na président de la République, qui n'a siégé, le lobaza na conseil des ministres, prendre combien de décisions au conseil des ministres, combien de décisions qui sont exécutées. Nakoya awa parce que nous avons moi annuaire moko okomona plusieurs décisions au conseil des ministres jusqu'à ce jour souffrent de l'exécution. Alors c'est pourquoi un gouvernement est respecté quand leurs décisions sont mises. Bien, ces décisions sont mises en exécution. Mais ce que tu as que ma ce gouvernement wana lobaka sala makati batu bakolanda ngo susute. Donc donner du crédit à makambo bozo sala et moi je pense que biso tozote ala toza justement spectateurs mais il faut qu'ils accompagnent les chefs de l'État pour cet état de droit prôné par lui. Très bien. Qu'est-ce qui va arriver au Congo central? Est-ce que les gens vont respecter la décision à Conseil d'État ou bien vont exécuter liste Oyo, ministère et intérieur, atindi pote batuba sala maponomi. Pour ba candidat bazali déjà, le ndeko boza candidat, ba pesi bango na ba date, seigne c'est à organiser calendrier na ye donc ma élection la semaine prochaine, l'élection ça le 6 avril. Le 6 avril déjà le 13 babandi ba dépôt ya ba candidature, le 12 le 23. Le 23 besoin déposer candidature. Puis le 3 les 5 campagnes électorales. To l'axabino dépôt la candidature yandeko, to un mécanisme nyo sopoto assister nango. Mais qu'est-ce qui va arriver? Les désordres observés. Na l'état na biso même so okena parike okutaka ka papier sur papier. Motaza na papier ngape naza na papier. Ma papier sur papier. Félicitations et bonne chance. Merci. Nazo likiete prochain rendez-vous to okuta na yo et kozala tango koma gouverneur ndeto okuta. J'ai l'espoir et nakoya pe kozong samatondi. Na rozela yo awa po lokolo lobaki pe mingi nazo zelo koma na no pe gouverneur ngola tala so kusala nini surtout za elenge mais ko kisa bilenge sonité. Non yo yebi ke nazalaka na itepero mo le kala itepero mona moi muke oyo to kokai ko sala la ngonga oyo to zalaki na gouvernement na ngonga. Moni batata o nazo telemela nazo kumisa bilenge soki bino bo échouer nga na koka pasi. Pe boko tianga penza na se na kozanga na ilongi ya kotala na miso ya bato. Bino bozwa bilenge po discours na ngai continuer. Soki bino ka bosali mabe koza pasi. Bilenge bokenda liboso. Est-ce que oyebi modelo tsimba sa elenge? Aza elenge. Est-ce que ozomona moi différence te? C'est juste pour te dire que il y a des jeunes consciencieux qui peuvent faire mieux. Donc na pesi yo kaka moi exemple si les plans international au modelo tsimba zo sala. Mais c'est un jeune. Très bien. Voilà. Depuis que le Congo est Congo, surtout ba Congo et la République démocratique ou to bandia wa na banona 7. Ministre ya tourisme le kwa modelo azalate na kokotela ete mena biso ke lenge wana nde azali izini ya makanisi management ozo kana kati oyoki entrepreneuriat lobi metato azala mutu ya ndenge modelo na bozo mona wa bilenge ya bonde to lingi okuvana na modelo bovandi kimi azako koma azako pesa debaka ya ba idée pe azobunda kota bo asala bo nyonso bozo mona lelo akoteka RDC libanda akoteka biso akolakisa batala na biso libanda. Modelo Nsimba, félicitations de koza elenge lokola ngai pe ozo défendre na ki malamu bilenge lokola bino tozo yoka bilenge nde bazolongo boza na énergie boza pe na intelligence modelo Nsimba félicitations na ki malamu. On va suivre un élément yo lobi na ngai ki oza na Congo central mais nazo peso dossier moko ya Congo central total ndeko ko réagir. Monsieur Gilles Alingeti Kay chef de service ya IGF Kolo Nangai. Na monaka mukomsusu Élysée azolela
na Bible alobi nzambe pesanga molimo ya Eli ekote pa na ngai. Nazwa double portion. Molimo ya lingeti oyo ya rigueur. Ekoko kota na ba service te public ya l'État. Molimo ya lingeti esaleli na makambo. Lolenge ya kolinga mboka. Yango lolenge nga lazana. Lolenge modero nsimba zana. Est-ce que lolenge wane koko kote la pe bato ebele te pote tozala na molongo. Alingeti balingaka mboka boye te. Alingeti balingaka mboka boye te. Butuna moi mwana mobali azola lobe pona mboka kolukaka na kosuka wapi na kosuka wapi mbongo misolo ya leta ezonga bato bayiba te. Ata ko ba syndicat ya ba personne bayibaka mbongo bango pe basala oyo ya bango. Syndicat ya ba défenseur ya ba voleur ya mbongo bazali. Mais ye moko azobunda. Population atie maboko. Toleli makambo ya courant, toleli makambo ya mai, makambo ya carburant. Alingeti Jules, IGF na Mobimba. Na bato na ye. Bakoti na bankete basali mosala. Bakomi makambo basali ba rapport. Bakamati rapport. Bakeko pesa yango na mama oyo. Wapi mama oyo? Adele. Mama oyo, kombo na ye nani? Mama oyo. Oyo nani? Précieux nani Muyoko. Mama oyo nani? Kombo ezokima mama oyo. Aya, mama oyo nani? Mama oyo, kombo na ye mama oyo, azela nano mama oyo. Mama avoye mama Adele. Mama Adele. Kombo ebandaki kokima. Sikoye ye mama Adele. Kainda. Mama azali na portefeuille. Azali mama ngala za mwana na yo, mais awo za makambo mwana te. Ekomi makambo ya dose mama. Femme noire, femme africaine. Nekonoji la moni miibi, corruption, détournement, mégestion na certains responsables ya entreprises publiques, notamment bato ya régie des eaux, ba soupçonné bango na moyibi na régie des eaux, ba responsable la régie des eaux miyibi bana na bino baza koyoka la basi na ndako miyibi baza koyoka régie des eaux Kobil miyibi bana na bino la basi na bino na ba pasteur na bino baza komona ke boyibaka sango na bino panzani mabe ozo boyiba bato ya Onatra balobaki a hotel José Makila Kende bolongoli oyo nani Gabel Ulendo balobi hotel lokola bango balongwe kulutu nanga José Makila na pesi mbote sika aux États-Unis. Ce qui a zali on habite menabi kazaki na États-Unis tant muso azongi mais bokulaka bokila lokonde fa pekato yo za kulutu nanga balongoli ba Gabel Ulendo muninga na ngai atalo balongoli balobi bango bakoya mais bato bakoti na SPT na soli na ba syndicat balobi wana ba coopérant wana bangwalima bato bakoti kuna balingi baboma sikoyo IGF asali rapport wana ezali koloba mabe ya lolenge bango basali mosala bake kotika yango na mesa ya mama oyo mama Kainda mama na biso balobi mama yo zwana no ba mesure conservatoire longola no bato wana suspendre bango nano po bango babana nano kosamba bapesa nanu biyano na makambo oyo suspendre bango nano mama te banda mama vandela ngobo tilelo mama vandela dossier na ndenga ba pigme tilelo mama lobi koleka te qui ne dit mon consent pourquoi Adel Kainda azoko réagir te na mokando batikeli ata kokoma ke ngai na moni mabe ya bato te mais répondre te lettre tikali kaka boy ezue ya note et ça li passe bokonzi mboka liboso ya parlement alobeli bato pona mai alobeli bato pona courant carburant Kobil SPT Onatra makamba bapor illégaux tilelo tokolobango nayo lettre morte bapesi ya note sikoyo moto na moto sa mosala IGF asali enquête pe atindi epa na yo nde mama so ezaki mobali balobi yo mobali azaboye siko batindi mama atako na yo kaka kala baloba na ke ndoki ya mwasi azaka motema makasi wala makambo na yoka. Aujourd'hui aux arrêts nous avions saisi la justice, du reste que nous félicitons pour son implication, parce que nous avions constaté des tergiversations au niveau du ministère du portefeuille.
vous avez la lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance est une vision personnelle du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut que dans notre pays, qu'on puisse repousser les antivaleurs ainsi que la corruption dans la gestion publique. Lorsqu'il y a des faits avérés et des présumés détournements, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'inspection générale des finances, un organe de contrôle relevant de l'autorité directe du chef de l'État, nous transmettons des rapports avec des faits avérés et que nous puissions nous mettre à faire des débats avec les autorités qui sont appelées à redresser les entreprises publiques. Donc nous pensons pour nous qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi nous avions usé de nos prérogatives comme officier de police judiciaire pour saisir le ministère public qui est le parquet général, pour que le parquet général s'en occupe. Et nous félicitons le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui s'est saisi du dossier, qui a examiné les fonds et qui a donné raison à l'inspection générale des finances en procédant aux arrestations des personnes concernées. Voilà comment nous devons travailler pour aider la République. Mais vous rendez un rapport, la décision effectivement revient à l'autorité de tutelle. Sur cette question, la ministre du portefeuille, est-ce que l'IGF, il revient à l'IGF de dire à ses ministères ou à ses ministres ce qu'elles doivent faire par après? Non, mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi les contrôles des finances publiques dans ce pays avaient été anesthésiés? Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? Sans que les services de contrôle et les contrôlés, nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur de contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions, les sanctions positives et les sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Quels sont les faits qui ont été reprochés aux responsables de l'ex-ONATRA? Nous sommes dans un contrat de passation des marchés. Globalement, je peux vous dire qu'il y a eu un avenant qui viole toutes les dispositions légales. Vous savez, dans le cadre des marchés publics, lorsqu'il y a un avenant, l'avenant ne peut pas dépasser 15% du montant initial. Et même dans les cahiers de charges de ces contrats qui concernent l'ex-ONATRA, cette disposition était là. Mais nous nous sommes retrouvés devant un avenant qui multiplie les montants initial par 3. Donc, une augmentation de 300%. C'est une irrégularité. Ça, c'est de 1. De 2, un avenant de cet auteur-là devait avoir l'approbation du ministère du portefeuille. Donc, il y a eu usurpation. Les conseils d'administration et la direction générale qui ont signé un tel contrat sans qu'il y ait un accord du ministère du portefeuille a failli. Quels sont les chiffres? Nous sommes à 8 millions de dollars. Un contrat initial de 2 700 000 qu'on a fait un avenant pour faire passer à 8 millions. Et s'il vous plaît, dans une entreprise publique où il y a 32 mois d'impaiement de salaire, l'enveloppe salariale du mois est de 2 millions de dollars. Vous imaginez 6 millions de dollars de plus qu'on ajoute, ça peut permettre d'appuyer 3 mois d'arriérés de salaire. C'est comme si on n'a même pas pitié des Congolais qui travaillent dans cette société qui souffre. J'ai reçu la délégation syndicale de cette société ici. Mais il y a de sérieux problèmes. Quand on est responsable, on ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Voilà pourquoi nous avions demandé tout d'abord
à l'autorité des tutelles de prendre des dispositions qui s'imposent face à une telle prédation. Faute de les faire, nous actionnerons toujours les volets judiciaires. Et j'en profite pour dire à tous les mandataires publics en appeler au respect de l'arrêt du Conseil d'État en matière des avantages des mandataires. Nous avions instruit les inspecteurs généraux des finances qui sont en encadrement aussi bien dans les établissements publics que dans les entreprises du portefeuille de l'État. Très bien, voilà conseil à IGF. Mais on a la bakisi mandataire public nyos dans la photo à moi si na ban. Au tien na maboko zo talolingo ibolingo sa l'aventure dans la photo à moi si na ban. Poko pola na kashoko comme un pasteur kuna oko pola. Dans la photo à moi si na ban. Alors, ndeko mantezolo. Chef de l'État a joué ba décision pour na kokanga ba port illégaux to komi na ngwapi. Onatra. Tango landi cette situation au IGF a déploré. Mais mikanda etikali ezangi biyano. Yo lokola molobeli bato. Ozoloba nini? D'abord, nazo saluer courage ya ndeko Gilles. Oyebi ke azali na bakomba ebele. Il est presque les rares oyo vraiment batelemi droit pona kotelema likambo wana. J'étais surpris parce que mukanda wana oyo akomelaki mkonzi ya portefeuille la ministre ekomelaki nga kuna asenga ina ministre ya kozoba mezi conservatoire en attendant que ministre peut azana ba service na ye ako approfondir dossier. Malheureusement oyebi que ministre akiza même pas réception ya mukanda wana. Et biso semaine passée to uti na Matadi. Tant to uti na Mwanda place Mkonzamboka uti ko poser première prière ya port ya construction à port en eau profonde. Nous sommes très contents ça pona yango et tout ça la exécution na yango. Toyaki nzela moko na ministre ya transport tolobi tokota moke na port omona makambo eza awa parce que biso tant tozo ya hotala bino peut-être alingete oyazali chef ya service ya IGF azo yebisa bino bozo yebate tokota wana ndekola ngai tokota ki wana na ba expert nigérian ba oyo bazali na ba port oyo eleki makasi na Afrique ba kolo port ya Nigeria oyo eleki makasi bazalaki na biso elongo. Tanka ba koti na port ba moni 7 gris. Mais ba gris oh ce sont des gris les plus performantes na monde. Vraiment na sepel ndenge bozana ngo mais pour la nini ezo salate. Les directeurs des départements lobby que non, ezo salate pour ezangi ba pine. Pinende donc vous préférez gris et fandi pour na pneu. Pour na pneu boké louer gris mususu na libanda. Oyo bazo tangira bino par heure. Alors, ministre okende atuni, pour la nini bozo somba pinete. Alors, bibiso ndenge toza awa, ndenge zo mona ba gris ezo sala. Chaque jour, faut direction générale atindi la biso défi ya carburant. Tala nanu, société o ezo produit 5 millions de dollars pour la Matadi. Et produit 5 millions de dollars par mois. Mais pour ba fonctionner par jour, faut autorisation ya kosomba défi ya carburant et outa na Kinshasa. Directeur général a signé basombi défi. Soki balingi basomba pine yepe atindi mutu na ye na kini. Aketi kila bango ba pine soki de pine ba chena na ba gris oyo soki de pine koti ba gris mususu efandi. Alors le ministre nanga moko estomaqué. Une grande entreprise oyo supporter 90% ya charge ya Onatra mais baza autorisé te ya ko dépenser $2000 soki directeur général APC et à noter. Et ça là qui biso passe. Parce que pourquoi nous nous interrogeons na léthargie ya ministre ya portefeuille. Oyebi ke ndenge makambo ele kaka. Tango zo nommé intérimaire na oyo etali PCA soki aza intérim basanganaka entre bango na bango ba administrateur kuna nde bakosala choix ya mutu moko pour aleka administrateur. Tout président ya nani ya conseil d'administration. Mais pour na Onatra ezalaki injonction et outi na ministre. C'est-à-dire ba permettre te na bango basa la élection na bango à l'interne pour na administrateur. Le DG qui est là na Onatra bien na ba société nyonso
le précédent na entreprise, c'est celui qui prend l'intérim. À l'occurrence na Onatra, mutu oyo azalaka précédent ezali batu oyo ou bien mutu oyo azo diriger département ya Port Maritime ya Matadi. Parce que c'est la structure la plus importante ya boîte na bango. Mais ba préféré bazwa passer ces injonctions mutu oyo awutaki awa na Kinshasa na pembeni. Bon, je ne sais pas pourquoi il a fait, elle a ses raisons. Mais ndeko langai oyebi ke nazali na ba ordonnance to ba décision ya mokonzi mboka. Ezali ya le 17 septembre 2021. Et ndeko la biso Patrick Muyaya aye kotangela biso. Asali compte rendu alobi na communication ya mokonzi mboka. Alobi ke il faut te faire exécuter mobeko wana azwaki parce que avant na gouvernement ya ili kwamba alobaki il faut la fermeture ya rapport nyonso illégaux. Mais natangu wana na ngonga wana le président de la République a constaté que rapport illégaux wana ezali fermeté. Il rappelle décision na yo wana. Mendeko langai jusqu'au moment tozo solo na yo ata musapi moko et bojeté. C'est-à-dire que il y a toujours rapport illégaux wana ezo sala nango à toute impunité, à toute tranquillité, comme si il faut à tout prix saper et bafouer oyo ezali volonté ya mukonda moko. Yango na lobelaki yo harmonie na collaboration entre le président de la République et le gouvernement faut ezala vraiment respecté parce que d'ailleurs ezali na ordonnance moko ezo consacré eloko wana. Malheureusement lelo yosoki port ezokufa. Nous avons constaté ngamoko kakate na le ministre Okende. C'est-à-dire le comité de gestion baza na batu na bango oyo baza wana ba sous-traitant. Soki port ya Matadi ezui problème yo kende salango taxé bango ba signé mboko. C'est-à-dire que dans le banayo société oyo ezo produire 5 millions de dollars par mois. Aza na compétence te ya ko dépasser $2,000. Donc soka linge dépasser elo kwa $2,000. Faut akoma. Tala nano lettre comme la kin ba traiter yango ba répondre. Okomona na Matadi wana port ya Matadi okomona 3 jours courant exaté. Et lorsqu'il n'y a pas de courant, cela veut dire moyen ba décharger ba bateau to ba charger yango exaté. Et olé pour la Matadi oya bandoko sala ba recette, il y a 13 millions de dollars le mois. Il a quitté 13 millions jusqu'à 5 millions. Ce qui te contient boy to koya okuko kumona akomiko sala 2 millions voire 1 million parce que la volonté ya batu oyo bazo accompagner mokonzi mboka ezalité. Et lorsqu'on est ministre, on doit s'emboîter na vision ya mokonzi mboka oyo ezalike to redresser oyo to déplorer qui peut-être est lobby. Mais ce qui te commis dans le même système, alors nous disons pourquoi avons-nous eu l'alternance, pourquoi il y a eu changement des autorités. Et ça la passe, mibi baza koyiba, mais bazali protéger, eza protéger, pe moi sinde aza ko protéger ba. Bino bala basi bochaka monoko mingi olobi ote biso basi to ko bongisa mo. Na nazo bloquer ba biloko eza moi site. Mama tonga ka tout ça banene biso ba mama to telema mais ordonnance. Basali rapport batiki pa nayo ata yano ya pamba manque considération na correspondance moninga atindi mutasali yango mama nalo bagendo kia mwasa za kamutea makazi ndeko langala yala bakiselo ko boko pour le kambwana wewe ngai na lobi ndeko olimbisa ngai ndeko Israël aibi te na fubo yote na lobe moto sobolo pagala aibi to chaba exemple ya bato na fundi mutu wala epana yo kendeko omoni mutu wana aibi tala makambo aibili yango mais yo ole okende vérifier na ba service na yo obengi singa obengi na mutu oyo na lobeli aibi ofandi sibiso obi mais yo lobi aibi explique toi azawana ça se passe où? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi la ministre doit inviter Gilles Alingete à la face ya bateau baza bateau oyo azoko reprocher likambo? C'est-à-dire que otindi service te, otindi batute ba vérifier est-ce que ba fait wana ezali proba ou comment? Non, vous n'avez pas fait.
ou invité PCA na DG, invité Gilles Alingete, olobi bon, yo prouvé, bango bato wango kasi, loba explique, bango, bino peut se défendre. Ça dit que moi je me suis dit, ça rime à la complicité. Donc bozo zo pena dossier mboka lokwa liyoto. Bozo mona lokwa liyoto. Yo le bana ngato la bien te bandela nengo lobaki. Oza makambo ya l'état, eza makambo ya l'état. Ba komeli yo mukanda répondre na papier. Ba sengi yo loko zo mesure conservatoire ba toana ba kende ko samba ba présenter. So baza ba innocent ba kozonga. Mais siko tala lelo. Te tutesse nyoso yo entraîner ki bango. Pa poli na prison ndenge baza bo balon balali. Ba masana baza kula ebele. Barnabé azali kuna moninga na ngai tilelo. Bazo koyamba bango. Masana ngai ya gombe na gombe awa mutu na ngai. Gombe na gombe. Banda okenda nga mutu nazala interim ya gombe. Soko yena kozongisela yo. Masaro aza kuna. Naza intérimaire kaka. Mais soka ya kozwa gombe rae. Ari magie aza kuna mutu na ngai. Ba masana nga baza Jackie Ndala. Batu na nga bazali. O tuzo zela soki ba pesi liste ya bato esengela ki ba gracier to ndimaki bato wana bakozala na kati meti lelo ezaki ka lokwa lisolo bato wana babimite baninga na ngai baza kuna na kati. On va terminer. Na okeli na justice récemment wa oza ko samba état de droit yango na ebite ndenge ni okosuka po état de droit oyo ezbadaki kotambola difficile à construire mais facile à détruire na mona bato pena ba sokoli bache ba cravate pour na ko défendre des fois miyibi pe babimisi bango na ba kasho. Oza likambo moko na batamino Congo. Bokomi nango wapi? Ndeko la ngai faut to accompagner mokonzi mboka sinon en tout cas je ne suis pas loin ya ko répéter maloba na ke mboka ezokufa. Ndeko la ngai na ke na procès na Mino Congo. Mino Congo azo devoir ngai mbongo. Bon, na keyi na ye na tribunal ya commerce. Ndeko samba na yo na congolais mais ko samba na étranger te bango bakoma bakunzi koleka ba congolais na ebite ke ba o bafanda na bamboka mipaya soki bango pe ba considérer ka bango ndenge wana. C'est-à-dire que les soins qu'on prend pour na ko protéger batuana ce n'est pas les soins réservés aux congolais. Na ke wana to sambi en tout cas nazo pesa longonia na ba juge o ya sika mokonzi mboka nomaki na tribunal ya commerce en dépit ya ba tentative o esalemaki le président ya tribunal wana lobi makambo wana botala ngona bokebi si mutu aza na raison bopesa raison soki aza na tort bopesa tort. Ce n'est pas parce que l'un aza na force économique l'autre aza na l'autre côté et que mutu ambongo aza raison. Alors suka nango na yaki ko gagner procès. Ta on a gagné procès bango balui bon toyokana yo tokofuta toyokaina bango po tozaye bana bakofutila ngo ndenge nini na tango tozoyokana ka wana bakimi mbangu bakefunda ngai na cour d'appel ya Gombe ao ngai nazo tozoyokana ka koto bango si bakobaki na cour d'appel nazo yebate tamba komi na cour d'appel mutu tozokuta na chaque jour kuna lobi mutu wango azangi adresse na yebite place ni na kozwaye. Donc bo condamné par défaut tout ça. Ah ba conseil bango kombo yebi adresse te malamu bo mema dossier oyo na journal officiel pour que ba publier mutu oyo tozo condamné par défaut pour to yebi yote. Ba komi kuna heureusement ndeko la biso de DG ya kuna to oh yagi modi invita mashala bwamba tata oyo aza député soki aza adresse te bo memela ye mukanda na palais du peuple ko komela ye ayebisi nga me yo ndeko oza na problème na bato Mino Congo te toza na problème te ko tobongisa que si basamba ki déjà première fois siko bazoke na deuxième fois bazokonda yo par défaut po ba ye ko solliciter document awa na publier na journal officiel na bengi ba avocat na ngato kimi mbangu to kende vérifier boy que tozo samba lobby sans qu'on se préparer ba avocat langa to wana to sambi ba avocat ba sengi remise pour que ba se préparer to ye wana ko samba ndeko langai batu wana ba falsifier statut bazana statut na bango ya original basali statut ya mangu ya maboko kaka pe ba mikonzi na biso ya bamboka pe ya ba service ba notarié statut wana po baya kusambela statut wana
avocat la ngai ba toke na journal officiel toke bimisa ba statut na bango ya originaux toye o eza stampillé guichet unique stampillé journal officiel tango ba juge ba moni balobi c'est que bino bozolinga bakosa ndenge nini boye na statut o aloki boye boye na statut ya boye bo samba toye ko samba to gagner bango tant to gagner oyebi en matière ya OWADA soki si bosili si na cour d'appel si manango soki on continue ko samba Sénégal kaka fo bokende sikoyo na Sénégal bokende sisa dossier justice esuki wana makambo itali commerce me bande ko langai bango au moins na Congo na matière ya commerce justice esuka kité to komi na période to kende faire exécuter yango pour te faire exécuter et ça dit 3 mois kende na pas ya vie na ngai général Kasongo toko kende lobby jour musuna koma boye toke kutela na mukonzi amino Congo kuna ono ndeko la ngai toyokana to salela ça va eza malamu toke na ipa na yeto fandi te bandi ko yokana ndeko la ngai batikali ko sala ngoti tim ko la lelo tribunal a décidé de saisir biloko o eza na valeur ya mbongo wana toke pe ba saisir en bonne et due forme mais juge moko o yazalaki na affaire te alors que dossier eza na jugement il dit tout simplement à comme le greffier pour olobake suspendre na le dossier wana bon exécuter dossier wana te parce que nous sommes en train d'investiguer na matière wana un seul juge et surtout que jugement est déjà rendu un juge même président soit-il n'a pas la compétence et yango na moni ke mboka oyo ekobonga ndenge nini soki député azonyoka mabo alors ndeko la ngai na lingi pe ndeko jour moko la naki point de presse ndeko Gilles Alingete je vais le saisir il a dit quelque chose que il faut pas banda ko contrôler même ba entreprise privée et beaucoup de gens ont dit mais yoko contrôler ba entreprise privée ndenge nini mais oui batu wana fo bayeba capital la bango eza combien et combien qu'il verse dans l'état congolais parce que ceux qui boyebi ce qu'ils réalisent bako futa mpaku ndenge nini mais nako surprendre ba congolais mino Congo eza minoterie ndenge boyebi liango ya munene wana bazana compte bancaire te yango nazo yebisa yo siko nazo tu na yo DGI asala ka ndenge nini po ayeba ba recette na bango c'est-à-dire que bazaba maboko banque olingo somba na maboko ozwipe na maboko alors ce sont des gens qui réalisent des millions de dollars les jours parce que sac ya farine moko eza na 33 dollars donc ce qui a teki 100 000 sacs c'est plus ou moins 3 millions 300 de dollars nazolinga oyeba très bien mais mutu wana oyo azo brasser 3 millions par jour azana compte bancaire te parce que si on bazali na compte bancaire on allait saisir leur compte pour pas bloquer totamboli na kamwe lobi mais oh miracle ni na Congo na biso entreprise à munene oh ezangi compte alors je me pose la question combien d'entreprises ya boye eza awa ya ba privé oh mbongo zo échapper à l'état voilà pourquoi je me suis dit et c'est une interpellation et pas ya ndeko ngai Gilles na ko luka komo na yo pour que likanisi wana ozwaki wana ko tala pe ba privé tala bango parce que mbongo ebelezo échapper très bien pour la makambo ya onatra na ko solliciter pe audience et pas ya ndeko premier ministre poto kene na ba délégués syndicaux parce que makambo na ye na buku mobimba mais comme télévision ezangonga moyena tanga ngo ezate makambo ezoleka na onatra soki oyoki yango okolela oyebi ke ça fait plusieurs mois train et utaka matadi te ekoma na na Kinshasa train marchandise ça dit batu basombi bamituka basoutreta basombi bamituka bazoboma nzela ya rail pona bango bamituka na bango e bana kosala transport mais yo oyebi chaque jour mikoloyo faut yoka accident esalemi na nzela matadi les gens meurent chaque jour. Moi je pense que nzela est beaucoup plus moins cher, plus économique, plus sécurisant, mais
on a mis les traits dans Nkoukou pour les intérêts particuliers. C'est pourquoi, en tant qu'élu du peuple, peut déjà lancer un message le Premier ministre. On va les voir avec les délégués syndicaux. Parce que échec et contaché Moukondiamboka. Et aux Arabes, on y a Mamakas Bazogana Simabana. Très bien, ça en est fini pour cet après-midi, pour cette semaine également, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a terminé demain, Tozana Mbandaka, Bokila Lukunde Fapekato, Tokoya Wana, Tolia moi, Mosombo, Tolia moi, Mopongo, Tokutala Bandekonangai, Aokitaka, na vieux boué, Sangwa ici, Okomaki, Mindo, Wae, Baolana Baoyambaka, Boué, ça bien. Na lingi bino mingi na zoya wana to tefe la moi ki mongo ko sa biso bien. Alors na yamba ki pona bino ndeko Mantezo le papi oyazali candidat à gouverneur mais député national de son état. Donc moi na Congo central pena ne Congo pena zoka Congo diantoti lande. Donc de père et de mère ya côté kuna. Donc sengeli penza botala ye o boye bien malamu parce que makambo ki moyibi na yo ki était makambo abomeli diamba na yo ki était makolo ya o mote na ki motaza na mo alima bato ya bonde to lingi bilenge bazala makasi baza pe na makanisi bo pesa bango chance bango ba diriger Congo central tango mosusu na sima nango to kozanga te kozwa eloko tozo kana po Congo central ezangi bilanga oyo ko kolesa bato alors que toza pembeni yao burgomestre wana moninga na bino azobongisa wenze be oyo bino aka kokunda bibembe kosalaka ba celebration ya matanga kokotaka na makambo ya quartier ezangi mo atina nazomona pe burgomestre akoti pe na makambo musu ya moto na makambo ya bale boka ta soni yango ti oyebisaka mosi okozaka burgomestre oyebisaka osaka musane soni pona bino bosolo sili mamelo akoya lendi sango ko voyager lobi kimia na mabota na bino bonne chance na honorable merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Du nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088 UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathiemo Bindi. FAC 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par
la génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir les femmes africaines de la diaspora pour l'émergence de l'Afrique. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes, amenons nos capacités pour sauver notre continent africain. Pour participer à cette conférence internationale de femmes africaines de la diaspora, prière de contacter le bureau de la génération de femmes de pouvoir dynamique au numéro +1 817 566 46 76. Car vous aurez des trophées de mérite selon vos capacités. CIFAD, une affaire de femmes de pouvoir. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec 300 $ seulement en Kinshasa. C'est Papa, quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye 300 $. J'ai dit bien 300 $ par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer 300 $, 300 $. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec 300 $ seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, laisse tomber. C'est bon. C'est fini.